MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Beauté l'ami, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, la famille. Et sango ya mawape après si toujours continue na actualité topé na sango ya ndeko na biso Caroline Ikwa wa utiko tika biso ya groupe Sinarke ba utiko taguer ngai vidéo moko je crois ba ndeko bele to moni yango ya Caroline na maternité hein na leba zoko ko tuebi basi so tuwe obota nezalaka zo tambola mo batour zo kios au mwana kita tout ça et très fatigué et a chez téléphone wana caméra ezo zoyer bino bobika na cadre à souvenir bah poster en haut et j'ai vu les gens écrire déjà pourquoi elle filmait et moi s'exposa qui zemi wa bomba kayango. Vous pouvez avoir raison en même temps tort na olobana ba sens nyos me balé et bon à hôpital certainement vous avez besoin de me souvenir. Et à coup fini va poster en haut. Peut-être on va poster en haut après kobota na ye. Ya ba biloko ezalaka. Pour na ko s'exposer sur les réseaux. Caroline banda koteka te bandeko. Ana koteka. C'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Sikoyo sura loba kitanga bandi zemi wana azwa zemi ya bomba ngona ndako neti ako s'exposer na réseau te. Anga mbongo wapi. C'est vrai. Et moi si azemi à s'exposer à kate, mais je ne crois pas qu'il y a bande ko sala ngo pour s'exposer. Il y a bande ko luka mbongo. Na Afrique to uti to banomona ba mama na bazemi minene na basa pondo na moto akoteka azoluka mbongo. Na kati ya marché ya munene atanda so ba biloko nini na zemi na ye ayeko s'exposer bino boyebi wenze za mambo bele wenze za bato ndenge na ndenge wenze ba benga wana ne bato kokufa bakota wenze ba mort to kana ba témoignage ba mambo bele el kana kata ba wenze ayeko teka ayeko s'exposer te tout comme les kama pe ko zwa epé et na zemi wana yango bande ko na nyonso faut toujours ko sambelaka Caroline banda ko teka. Et namoni nazui capture na cheli bino bande ba vanité etikali kande ba kongole ba benga ngo ba vanité etikali ba bijou etikali mbongo ne etikali triste paix à son âme abana ekoteka azana na place mso ozola mbongo te c'était normal à salango et côté musuna oloba pena bato ba s'exposaka ya matalana bazali oka aya neka réseaux sociaux pour robina na kamera oka ma mukolo neti moko na monaka mukolo aya neka robina ya matalana ezali ya bana koteka eza différent c'est vrai en même temps eza risque yango moni bande on a mentionné qu'il faut toujours ko sambelaka ko bondelaka mama yoana zemi batela mwana na libu moi ça c'est ma s'exposera te a s'exposera pas en pamba te amiti car n'importe comment te to pas tambola vivre lokola mutu nyonso te na autant a kombote bande on a biso ba finga na ba réseaux sociaux moko a perda zemi wana ko dezo perdre zemi ta kenda penza robota zemi a terme mwana kufaka kande ba finga naka moko alobaki bango bat baliaki mwana wana ye moko pe ayaka kofinga na bazemi batuna ya bomba ta lobi nga na bibisinga na telemeli
et aloba ango met fois ke nga nazalaka ndoki. Donc loyengete. Do bato baya na cadre matalana, rien à faire, oye karoya relaxa tukoza na zemi. Oye osarando na réseaux sociaux na zemi. Nzamba sunga bino. Bososola. Bososola parce que ignorance c'est bomaga. Voilà, donc pour nande qu'on a biso en tout cas bato tozolo ba pe tozo commander ngwana basamba na mowe ete to pe basambisa mowe ete ndekwa kufi ndekwa kufi to tika oloba mabe abana oya réseaux sociaux matalana te. Caroline ne venait pas sur les réseaux na pour ya kosa matalana abana ko ya luka mbongo musala banda ko sa les ya koteka azo ba client bazo somba biloko siko fala saneti nini fala saneti nini. Effectivement nazemi ba s'exposer raté mais ye na kana ezaki pour aya ko s'exposer de to ko ya kosala matalana quand même ya ona oloba na bandeko yaya namoni vidéo mo ba auto poster ya témoignage na ye azolo bazolela tango kala abina ba 2002 de bana obetaka makolo ngoso côté nini côté nini abisi muninga na ye ke tozala na to koma na mbongo un jour namoni ba filmer ba poster salon eza nini maison d'habillement boutique na ye ba bilo na ye no mona moi vie na mona moi clair moi ndambo ka auto confessa bande ko yompe ko kisamara kuma ko mona moi mike yaya na ko loba na yo zo landa ngai sonza ma permettre yo bando bota sonza ma permettre bando simba mwana to pe bana bengana liwa senga vi molaye pa na nzambe. Bible lobi ayoka lo sambo. La Bible dit il est le Dieu qui entend les prières, raison pour laquelle tous les hommes viendront vers lui. Et senga vi molaye pa na nzambe so bando bota senga vi molaye so komo simba mbongo to komo mona mbongo na vie senga vi molaye oli mbongo yozo monela pasi. Très important. Ndi wakeka aboye. Na moni ndeko moko aipsinga bin Caroline na lundi président Caleb a pesi témoignage Caroline a orpheline de père et de mère. Et na aucune de moi lobby que maman Caroline a tika Caroline mwana moke. Et lelo Caroline a kufi atiki ba ane amike atiki bébé. Ndeko mo si ndeko mobali. Yeah. Kozanga maman ya pasi. Moi j'ai grandi sans mère. Na ba image ba mususu. Nazala na ngoti lelo kendati. Nzambe moto asala ngo bongo pona comprendre comment est-ce que nzamba batela na vie na ngai. Kozanga maman ya pasi. Tala so ba no bota. Senga nzamba batela yo. Bengana liwa. Les liens existent. Maman a tika moke lelo ya tiki bane mike. Ndeko kataka lien. Kataka lien. Les liens existent. Ngomsuno sola musel na nzambe mo ayipsinga bika c'était l'année passée. Na ndo benga na ozo atalo bia granda mtika. Na otu dossier mo kuna maman moko azana ba quarantaine d'âge mais azana ba koko karte ba kokololo. Oui, ngabi comment ça? Abi oui. Ba chaise mina ba 15-16 ans. Yepe mwana na moi c'est boso bota ba chaise mba période wana. Mwana ne ba chaise mina ba période wana. Maman et maman on a déjà donc 4 générations. Koko on a certainement maman ne pesa bon. Tala lien existe kataralien. Kataralien. Moi j'étais destiné à vivre la vie de ma maman. Ma mère a souffert. Maman botan kufana j'ai 38 ans. Mais trentaine d'âge j'ai facilité. Na ba 35 ans na kota na zone de turbulence moko so yesuté. Et ma foi Moïse matuta biso ba oyo soki pona nzambe te heureusement nzambe si acha biso elembo. Ah oui, c'est facilité. Na sa dépression. Na tanda kuboye mwana benyo ka mama. Maman no konde babeti kake oganga nini. C'était compliqué. Heureusement toi na nzambe. Nazaki na obima oke musaloka motema on dirait ezo pasuka yo. Nazali so na monika bongo na simbika motema na olela nzambe bana
ils n'ont que moi. Le son a tiré mutuna seba au soukarapi. Parce que, dommage, vidéo comme mukuse. Yaya, sambelaka, kataralien, bengana alewa, senga vi moulay ou bate la bana. Ou bate la bana, ou bate la bana. Ça y est, l'ami face certainement, vous allez très bien, la famille, moi ça va. Bandeko lobina, c'est là qui vidéo moko j'ai parlé sur ndeko na biso Caroline na witiko kufa. Na loba yo lomo na lobi boka tabalien. Les liens existent. Et les réclamations existent. Ndeko mo akomelinga inbox nga grande dame, mambozo le baiser solo. Nga exemple au pesi wana na famille na nga ezali. Alobi une tante Azoazemi na 12 ans. Donc c'est clair que va violer. Parce que moi, on a 12 ans. Habitant à Kebota, moi, à Koufaka. Abota, moi, na moitié. Moi, na wana atikara ba violer na 12 ans. Tant à Kebota, à Koufi, atiki moi, allez-y comprendre. Tala. Le monde spirituel existe. Et c'est ça même le monde réel. Le monde physique, c'est le monde apparent. C'est le spirituel qui dirige le physique. La famille, tu as la réalité spirituelle et belle. Yaya, il faut y avoir histoire spirituelle à la famille. Il faut y avoir aussi la lecture. Il y a vie spirituelle à la famille. Sinon, tu es au long à te. Si au long, tu es na moi au long à te. Bande obana batikeli ba orpheline aboti peka basi. Mama na tikara ye moke ye pati bana mike bana mike na monde ba photo na bango. Caroline atiki bana mike beba tikali. Que le Seigneur nous préserve. Moi j'ai été censé de vivre la vie de ma mère, ma maman. Ma mère a souffert. Maman nga botanga. Akufi na ja 37 ans pour 38 ans. Donc, on a fait ça 38 ans. Elle était là en 58. À Koufina en 96. J'avais que 10 ans. Déjà, ma cabane a 5 ans. Après séparation, on a papa. Je suis resté. 5 ans après, Naoki Sangwa Koufi. Les amis, na Kemba. Mais Mukolo Nathan opportun. On peut sa témoignage nangai. Ok? C'est pas encore le moment favorable. On continue au bout de Bitumba. Nathan opportun. Si tout va bien, peut-être l'année prochaine. On peut sa témoignage nangai. Naba mes trentaines d'âge, c'est facilité. Naba 35 ans, en zone de turbulence. Le père de mes enfants, j'avais 34 ans, 34-35 ans. Mon mari à l'époque, il fallait ça voyage avec le Congo pour les affaires. Je suis resté avec les enfants pendant 25 mois, seul. But baby, réalité européenne. Et c'était pas facile. Arrêta sur ménage. Dépression. N'était manoga on était parce que. Nano le lara nzambe bana. Heureusement. Kenzamba sacha biso elembo. Et lui. Ya nzambe. Emba frère Moïse matuta biso ba oso ipo na nzambe te. Ba mamtokuta na onde to seto zo ba adresse na nécropole. Et Isaki, un temps fort de ma vie. David a comment la plupart des psaumes n'a été en aucun Absalom. À un moment de souffrance. N'est ça bon m'a rescapé. Par la grâce de Dieu, si tout va bien. Et Fana Zong là, va travailler dans le studio, je crois, mois prochain. Ça on dit moment 2 ans passés. Moi, bah, caprice, bah, bref.
album na obimisa par la grâce de Dieu, si tout va bien, a fait année où comme on aurait escapé. L'album là c'est ma vie. Banzim mon aimé qu'on a c'est ma vie. Et rescapé. Titre gaga et le bien belé. Rescapé ne bozo mon angaya. Nzamba bien. Yana le bagay à 4 balien. Boya vie imposée. Toi tu es destiné à vivre la vie que Dieu a tenu dans la scène mokili et non vu au baloba parce que chaque famille a une constitution et mutu tout a ma famille wana aza sans vivre vie aux constitution et lobby et yana ba famille na ba constitution ba famille belé ba koma ke bana basi ba robalate bana basi ba kobota na libala te il faut ba bota libanda libala ils ont ba famille oyo constitution za ke beaucoup les cas certains âges il y a de ces familles là ba koma difficilement à 50 ans ils ont ba famille au constitution à famille lobby bino borobota bana belete moko to mi balé c'est tout ils ont ba ya boya constitution à famille j'ai qu'une seule fille na tchake maboko na lobane yo vivre vie na ngate ni à maman Boutanga, toi tu es toi, car il est écrit. Faut que il est écrit. Tous les âmes sont à moi. Celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe que les pères ont mangé des raisins secs et les dents des enfants ont été agacées. Jérémie Azoloba, nos pères ont péché et c'est nous. De toujours mes mami kumba, toujours mes mankolo. De vie à te belé na sena moe. Yaya. Lien existe, réclamation existe. Kolandara bato ba évangile a tout accompli. So landeli o mona e mo revina e. Puis na point. Équilibre zate mais mon noko ya sa kokshana sa kurso. Mwana nzambe condamnation za société. Lien et quoi est automatique il y a une différence entre cause à la sauver na aux a délivrer. Ezan ndenge morote. Mutu toi azana yesute azamo wei spirituellement. Et quand tu reçois Jésus, l'esprit est vivifié. Obiki. De Jésus sera yo mati. Mais ton âme a besoin de la délivrance. Bible dans le livre, il y a 3 Jean. Il y a un passage moto récitateur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère le temps de ton âme. Âme et prospérera. Ceux qui âment, ils ont emprisonné et qu'on prospérité. Il y a un moni David Azolela. Je connais Psaume 140 Azolo, tire mon âme de sa prison. Afin que je te célèbre. La famille, je disais, cherchait la délivrance. Yes, la délivrance est biblique. Et c'est une nécessité. Nazana ba témoignage, na ba exemple, belé yaya. Il y a ba Christou, mais vivant la vie imposée aux familles loba. Coco, Noko, tata mwasi, maman leki, tante, maman, papa, machin, ka o bango babikaki. Mokli super bikango, mabanga anzambe. Atambola mabanga anzambe linga anzambe. La famille faut faire très attention. Ils ont moko ba raisonner ba cause lelo ba ministère belé zindi. Ah oui, motupenda omoni ana grâce. Motupenda bomoni ki a matanza bazana e bilembo. Réclamation et réclamer à se retrouver polygame ou à kanakité. Pourquoi? Parce que à outi na famille polygame. Et ce que notre évangile va tout accompli. Vous allez expliquer ça comment? Na ebin de comment à moi si na famille na bango basimba moi na libosote. Basimba moi na libosote. Et so botu moi libosote faut kufa. Azaye na zemi docteur a ABC ke poche place moi na vandi. Moi na je voler il faut ba avorter, va faire avorter. Tant que parce que ça pasteur n'est pasteur naé et ayant le discernement à ébicier. Ce moi na koufi na libum. Problème te bazan à plein droit ba na raison mais tant que moi na bon moi kolinga ngote. Il a facilité menace menzamba monene yeso alonga toujours Jésus gagne toujours. Moi suis na bota. Abota moi na santé normale ba kilo normal ce ko poche zaki moki. Moi nana abimi bongo na ndeni na sens nene mais ana bande kopé misusu baba na pe ko sambela mais bango kangara bango. Pourquoi? Bible dit résister au diable il fuira loin de vous. Mes frères et sœurs, le combat spirituel est réel. Cherchez la délivrance. Il y a Lukanzambe. Tout Nanzambe.
ayanola yo alakisa yo aloba na yo esala oyo nzambe azosenga na yo ndeko akei atiki bana mike atiki shop na ye atiki biloko na ye ba bijou na ye atiki mbongo na ye akei akufi pitié nzambe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.